Vous êtes nombreux à suivre notre émission Bomoko Actu sur votre chaîne préférée Bomoko Média. Bienvenue sur cette nouvelle émission. Merci. Namoni Bozo Benga, Boza Kokoma, Bobi Patricia, c'est l'émission sur Buzz Oyo na bande ici vos vidéos, vos CPI. Vous continuez surtout Kokoma, Kokoma la bien depuis ça ma casse surtout pour vos commentaires. Là je vois Assunta Mananga, merci d'écrire. Je vois Naomi Wama, merci surtout. Aujourd'hui, je ne suis pas seule sur le plateau, je reviens encore au plateau. Dernièrement, nous étions avec un syndicaliste, Lelo Tozala Mutususu Oyo, à la population parce que les syndicalistes vont défendre la population. Le petit Zaka n'a toujours la défendre la population. Malgré que vous découvrez parce que Azali Longiasika, dans l'émission de Bino Bomoko Actu, où vous avez la Makasi, où vous avez Monsieur Henri Christian Longenza, le secrétaire exécutif de la société civile Awa, na kati ya République démocratique du Congo. Nous découvrir Benza, na Bozindo, Soki, société civile anglaise, ni ceux qui ont lutter contre quoi, ceux qui ont défendre ni ceux qui ont la ligne Azan Panzinanga, il y a le beau mobile, Mbote Naomi, c'est Christian. Mbote, madame. Voilà, Azawana a aussi présenté, toi et ceux qui ont la ligne. C'est Christian. Téléspectateurs, c'est la première fois que mon émission vous s'est présenté pour le vieux Alinani. Oui, Matondi Nga Nazali, M. Henri Christel Longenja, Nazali secrétaire exécutif, il y a Collectif 24. Collectif 24, les Abongo, plateforme, il y a une société civile, les Akobunda pour que Makambonyo, surtout na Congo, et les Kanapolele, pe Makambo Abokutu, il y a Kobombama, et si là, il y a Ngwana, Tozali, Kobunda, na Moko, Tobengi, ba liberté fondamentale, notamment liberté à accès à l'information, que la population yoso azana droit wana. Il y a quoi accéder à l'information, puis à Sengeli, à Senga information, puis bateau bazako kamba, aux ala na niveau surtout aux ala banda quartier, T présidence, na ba service public nyonso, mais Cambodien surtout à l'État, parce Sengeli ko répondre ango. Tous ali pe ko bunda pote liberté d'expression et ala pambate na démocratie, soki bato bakoki koloba. Makanisi mabangote wanezali démocratie bongo pour que moto aloba na polele esengeli pe azala na base to fondement dingi kolobate pona koloba makanisi esengeli ozala na accès na ba information ko peso konzo ko peso makasi ya koloba polele bongo tokolika te na droit de l'homme pour ceux qui la liberté ou liberté d'expression et salemi voilà des kasi tuna ki ko etani collectif 24 millions kasi sengel pas to comprendre na mozindo ya masolo na mission kolonelo batu bele ba sosolaka vraiment société civile les années parce que toujours ka société civile plusieurs personnes ne comprennent pas qu'est-ce qu'une société civile. Bon, société civile, il y a population, mais population organisée. Pambate, bisogno sotozali na Congo, toza siko combien to 100 millions d'habitants, bisogno sotoko kende ko gérer mbokate, toko kamba mbokate. Kasi population pour pouvoir ezali ya population. Article 5 de la Constitution lobby, souveraineté appartient au peuple. Bongo peuple ango esengeli atika laka kolalaka pongite peuple alobi to sengeli komi organiser na ba secteur ebele soki likambo eza kobongate to tombola mutu to loba pe to kamba na bato baza ko kamba ekolo to sunga bango na makanisi pour que makambo échanger. Donc société civile ezali parti politique était ezali bato baza ko luka pouvoir était car ces alliés population yemo kwaza comme organisé pour que alobate makambo yo tolinge salema na ndenge boye kasi na ndenge bino bato boza ko kamba bisote wana e kuna okokuta ba ONG okokuta ba asbel okokuta ba église okokuta bino bapandi sango po boza ko panza sango pe po na ba population nyonso tout wana lisanga wana les alliés otobengi yango société civile. Voilà. Namoni bien au PC Bongo Combo collectif 24. Pourquoi collectif 24?
collectif 24 soki okei na mobeko likondi na biso o babengi constitution article 24 molongo ya yambo to paragraphe ya premier elobi toute personne a droit à l'information. Wanande base penza ya biso po tomonaki te eloko moko ekoki kosalema te soki bato baza na tia l'information te okoki ko défendre droit de l'homme moko te soki wa accéder na information te information ezali oxygène information ezali makila lobo makila na nzoto ya mutu bongo biso tomona ite po ke Congo e décoller etambola esengeli moto nyonso tu accéder na ba information bongo pourquoi accéder na information esengeli okende kotuna pe bapesa yo pe yo mokonzi pe oyeba te nazali wana kaka lobo mombo kalaka to ministre c'est-à-dire serviteur esengeli na pesa ba information même ko soki batuninga te donc 24 ligi koloba article 24 ya constitution na biso. Voilà, tout le monde sur l'article 24. Mais nous avons des abonnés. Nous avons besoin de sur l'accès à l'information. C'est que ça, d'ailleurs, parce que nous avons besoin de lutter pour l'accès à l'information, pour nous avoir accès à l'information. C'est que ça, nous avons déjà besoin de réclamer et comme en exécution. Et maintenant, maman, Nabanza, mobeko moko eleki mobeko likondi to constitution ezalité. Mobeko likondi to constitution elingisi na article 24 que moto nyonso alobi toute personne babika congolais te toute personne a droit à l'information mobeko yango wana pe lisusu na mibeko na biso balobi mibeko nyonso oyo état congolais atie mokolo atie signature na ye ezala na niveau régional to na niveau international mibeko wana ezali comme imposé par na biso et l'équipe kutu mibeko na biso bongo soki otali mibeko ebele RDC batia mokoloto batia signature donc eza comme imposé kasi eloko moko eza kozanga eza nini mobeko eza koloba te ndenge nini nakoki kokende kosenga po eloko nyonso pe ezalaka na ba exception te tolobi ke moto surtout aza na droit na information mais est-ce que ezaka ba information so bakoki kopesa na pour na sécurité ya mboka est-ce que basengi kopesa plan ya ba militaire ya na guerre bakoki kopesa ngo te kasi na kopekisa ngo mobeko mosusu yango wana kaka na article 24 wana constitution lobby le mburamatari akozwa mobeko pona kotia molongo kotia ordre na droit oyo wana pamba te ezali droit de l'homme fondamental soki oza na tia l'information te ba droit de l'homme nyonso tu eza na mayo wo. Alors, bongo, mobeko toza kobunda na niveau collectif 24, ezate ke toza kobunda pour que état congolais baye ba droit wana, pamba te droit wana yebani. Kasi mobeko toza kobunda pour que état congolais lobate ata komotoyon surtout azana droit na information boye bakoki kopesa ngote bakoki kopesa ngote pona nini pona intérêt ya mboka po soki bapesa information boye ekobalukela mboka wanande mobeko toza koluka pe soki oke kosenga information bakopeso eyano sima mikolo boni bongo soki bapeso eyano te okosala boni po ke osala recours pe tango bapimeli yo oke pa bazuzi tango ke pa bazuzi bakokondane ndenge ni po zuzi akondanaka soki infraction ezalaka so mobeko ezali alors zuzi nde mobeko ane ekoloba te moto ya pimeli moto information bakokondane to na mibu boye to na misolo boye bongo mobeko wana nde ezangi yango wana collectif 24 baza kolala pongi te toza kobunda banda kala pour que mobeko wana esalema pour que ordre ekota. Avant de kota na bozindo ya masolo na biso na monsieur Henri Christian, monsieur Henri Christian basala ki moi sketch moko pour na ndenge ko expliquer ba tout lit na bango to landa yango ko to kutana sima pour ko sukisa masolo na biso. Vous avez parlé des dépenses d'argent.
Bien sûr que oui, madame. Surtout l'argent là. Il faudra faire de ces pays un univers carcéral, puisque tout le monde vole, en désordre d'ailleurs. Mais vous vivez dans quel pays là? Écoutez, l'accès à l'information est un droit de l'homme universel reconnu qui s'applique dans tous les pays. La RDC même est en retard. Le président de la République inscrit son action sur la lutte contre la corruption. Peut-on lutter contre la corruption sans l'accès à l'information? Sans l'accès à l'information, mes chers amis, pas d'état de droit, pas de la transparence, pas de démocratie, pas de développement non plus. L'accès à l'information publique est le gage d'une société ouverte. Ah, comment ça? Mais attendez un instant. Si je vous ai bien suivi là, religieusement d'ailleurs, comme maintenant là, je venais d'apprendre que le DG de la société Scientou là est atteint du coronavirus et il est actuellement aux soins intensifs. Ai-je droit à l'information? Bien sûr, c'est votre droit le plus légitime, cher ami. Où? Auprès du ministère de la Santé publique. C'est simple. Mais c'est une barrière, papa. Laissez-nous. Mais c'est bien Comment là. nous là Mais oui. atteindre ce ministère. Une barrière. Cher ami, c'est simple. Même à l'aide de votre téléphone portable, il suffit de taper www.tunabakonti.org pour vous poser votre question. D'ailleurs, pas seulement dans le domaine de la santé, il y a plusieurs institutions et vous pouvez demander n'importe quelle question. Mais un instant, qu'est-ce qui nous couvre? Y a-t-il une loi? Loi en vigueur? Malheureusement non. Mais c'est constitutionnel dans l'article 24 alinéa 1 de la loi fondamentale. Maintenant, pour renforcer la transparence et la redevabilité, dans notre pays, les députés sont déterminés à voter cette loi. C'est aussi notre responsabilité, comme souverain primaire, d'exiger le vote en urgence. Ah, mais c'est extraordinaire. Franchement. Pour une bonne gouvernance, pour lutter contre la corruption et les détournements, tous pour la loi d'accès à l'information. Pour une presse libre et indépendante, tous pour la loi d'accès à l'information. Vuitton les ont dit, demandons l'information à la source. Une seule adresse, www.tunabakondi.org, le seul site de demande en information en RDC. Voilà, ici Henri Totikota, nous ensemble, sketch au Tikosa sur le télé, où ils avaient information le Kouta. Banane bazali pour ça information le Kouta, mais ali kaka bateau bien musa esangala bango ils ali kaka bakandi sango. Si ko bo télé mais la mo le lengi ni nani azana droit à information wana. Est-ce que ceux qui batu bakei ko senga information wana ko zala na accès na mo lokola masolo ya COVID-19. Muto moko azali ko zala na accès à masolo wana lokola ndenge yemo azali ko leka ndani docteur Mouye Bazali pour les cas pour la bête boye ça biso ka mais tozana droit et accès tozana même pas accès comme on appelle ça malade les biso kwa ba pandisa ngwe moi to kuta kuna ezali ndani azana accès ya information mama na banza o anezali kaka tolobi ke ezali bilinga omoni sport otosali tolobi pona totika biloba loba totika batuba balobaki basalaki boye tuna. Tout n'est pas à nani et pas moto yebike azana information wana. Yango wana biso collectif 24 lobby pour na osunga baimboka to site moko www.tunabakondi.org pour que na site wana otuna pe ba pesa yo. Kasi koloba retoza na droit non, noti koloba wa constitution e pesi droit wana. tozaka kosenga information pa bakondi kaka wana bakondi basenge koyeba ke ba information ana basimbi pona bango te soki toke na makambo ya santé de komuyembe na de kokayembe basenge koyeba ke ba formation basimbi eza pona bango te eza pona baimboka misolo baza kokambeza ya bango te eza pona baimboka bongo moto nyonso tu asengeli akende atuna information azwa pambate soki information ezali te ni neza koya désinformation
Et tant que désinformation est koya, to mamoso ba bengi lelo ba fake news et tout ça, eza koya pona nini? Po bato ba simbi ba information solo baza ko kangango tozoye batina te pona ba intérêt na bango moko baza ko bomba. Tango baza ko bomba information aza lokola mai. Omoni mai okiko sopa awa ata otie barrière awa mai ekoluka nzela te etiolekende. Ils ont quoi information? Tango vérité ezali, yo za ko bomba yango, vérité koluka tout, vérité linga kabate na cercueil était, vérité linga kapolele, po ya za moto apolele. Alors tango yo zozo a vérité otie na cercueil, ngongwana, vérité olobanga na kokufa te na kobima. Yango tozomona information mosusu ezaki secret ebimi na réseaux sociaux, balobe ote eza fake news, mais na sima baye kondima isusu ke ezalaki malamu. Donc esengeli même bino ba journaliste esengeli bokota. Bien sûr, ceux qui tozo luka mobeko pona nini. Pamba te ba information pe mosusu na o etali santé eza ba biloko mosusu kwa certificat médical ya moto ba koki kotia yango na poisa te. Pamba te wana eza ba information privée eza ko toucher bon moi moto ba kotia yango na poisa sans autorisation na yete. Kasi ba information mosusu lokolo tolo ba ya Covid. Toujours lelo ndeko Mouyembe alobi na pesa ki na sika moko alobi le 1er avril tozalaki na 407 cas oyoke ezalaki en bonne évolution. Ça dit que espoir eza bazobika, mais les deux abimisi rapport na ya alobi non 157 cas et eza en bonne évolution. Différence oyo wana 250 cas baza ya malade komi makasi baza ya kobima baza omoni ke ba incohérence wana eza kotinda ke population ba bate tozomona ke eza malamu peza te okuta na ba morgue mosusu moto akufaki na normal ba yeboye komi hote akufi na corona et komi discussion na famille. Alors nous surtout on eza kosala ke bato ba ima esengeli ba pandisango bosengeli kokota na bolai na gestion wana eza seulement pona koyebisa biso ba maladie baza combien ba biki combien ba kufi combien wana eza atina te ba babiki na kisi nini bwebisa biso ke tuku sambo na mitano ana 75 ko babiki na kisi boye topesa ki bango eza secret pona nini. Et misolo lelo boza ko dépister combien de personnes par jour boza na bakite combien misolo boza kozwa bozo sala nango nini esenge ba journaliste boye bokota pe na ba dépôt na bango botala se baza na ba réactif est-ce que baza na ba nini ba produit nini eza population ayeba parce que eza sécurité ezali vie na biso to senge ko yeba ba sango surtout wana mais soki bazo bombela bino ba pandisango bongo la population yon surtout ba koyeba ndenge nini yango wana ezali nde droit ezali faveur te eza faveur te ke ba bondela ka bango ezali pona bango te baza na po misala baozwa misolo bazofuta bango kasi ba pesa biso ba information elongo bani. Voilà. Monsieur Henri Fessal ba pesa biso ba information elongo bani sikoyo nani aza akoki ndenge nini kokota na site wana ndenge nini masoleza osalema ndenge nini kuna ifo kozala nani ifo kokota ndenge nini nani sengeli akota na mama koko ifo kota na muto afandi na kata kokombe kuna za na telefone te ifo kota pe kwaza asenga information parce que koyeba ke mobeko wana to droit wana mabongi wana ya koyeba ya boyebi ezali ya bato nyonso oyebi même ata na éducation lelo ba éducation eza gratuité eza obligatoire. Pourquoi? Parce que éducation wa kozwani ba information base eza droit wana information. Alors esengeli moto nyonso aza ata mama koma soki koko ya ba siècle aza na droit wana pamba te tala mama na koko aza kati andako ayoki mobulu libanda ayebite atuni oh nini yango mama koko aza kobanga atuni nini yango elingi oloba nini alingi azwa information pour kaza kimia mais tango amonika bato bazo kima moto moko apesa information te koko risque akufa avant na bobangi
elingi oloba te information eza important mpe eza kotala bato nyonso. Bongo site wana ezali lokola internet eza mokili mobimba ata oza na kwagala pour soki na mboka yango nini ezali moto nyonso akoaccéder. Na kati ya Congo esika nyonso connexion ya communication ezali ata koza na telefone okuzwika telefone no soki eza Android okoki ko accéder na nini obeti kaka 3W tuna bakonzi.org oko accéder na site na bato bazangi na bato yo bazangi esengeli moto ayeba d'abord eza problème ya révolution. Comment il m'a cambo tolo bata l'information eza révolution totia na mitu ya bato bato bayeba ekosala te contrôle citoyen moto yon surtout akoma ko contrôler po mboka eza ya biso banso mboka eza ya moto moko te alobaka Congo ezali parcelle ya moto te batikela certificat d'enregistrement ekoma mboka na ye akambaka biso yon surtout koma baumbu na lupango na ye te kolomboka azate mona ko lupango pe azate lupango eza biso nyonso. Alors mutu nyonso ayebake oyo azosala wana eza biloko nga pe naza na droit na yeba ezosalema ndenge nini. D'abord révolution wana nde kosala te ata esika internet ezali okoki kokende na bureau ya quartier okoki kotuna okoki kokende pa ya chef de secteur okoki kotuna bazali okoki kotuna eza te ke biso collectif toza ko gérer te toza ka ba société civile mais toza ko fungola nde bato miso ayebake ezali droit na yo kozanga koyeba ezali wa ya ndambo kende tuna eza te ke olamuki boye lipe okende kosombe komi obime na 200 francs komi 500 francs Congo yango osombi kaka te oza droit na yo osenge koyeba te nzelo ana olekaka ngonga nyonso mabulu etonda bugumese to chef de secteur asala kanini eza droit na yo osenge kotuna ba taxe mama na kombaka na futaka taxe nanga na tekaka mapa na futaka mwa 200 francs nanga na tongo pour ke balokotelanga matiti mais ba matiti yango ezotonda kaka bugumese azoelanga kaka 200 francs tous les jours asala kana misolo ananini papa bugumese yebisanga mbongo ba taxe ya étalage ekomi combien et misolo ana osalaka mosala wapi eza droit nanga. Donc eza de moto na moto azo conscience wana révolution wana esalema bongo esika connexion ezalite okoki kotambola oke pa ya moto otuni aza na obligation apesa yo soki baza kopimela ngongo wana nde biso ba collectif 24 bo ba défenseur ya droit de l'homme tokoya kosunga tango complication ezali tobi madame asengaki information mais ba pimelier combien ba étudiants baza kosanga kosi sa classe na bangote pambate akeka azwa ba information pour que ça travail na ye balobiote il faut pesa misolo pour que na pesa ba information na so ke bimi ezangam to mwana mwasi babandi koluka na milinga to sakaka il faut apesa nzoto pour que azwa information nyonso tu wana ezali kozanga koyeba kasi so ke kosenga ba pimeli information yake pa na biso to contacter biso na collectif 24 to kolukande ni to landelango pambate ezali pe droit na yo amondo zabo ki masina ntango mais ezana batu collectif 24 vraiment eyebani te panzani te sikoyo bozo ko s'organiser ndeni bozo ko s'organiser ndeni pour collectif 24 ekanga ko munda parce que ko munda ezana droit ya ces informations bozo ko s'organiser ndeni collectif 24 eyebani mama soki lelo batuni ba organisation ya société civile ou eza ko sala musala na banza bakotanga pe collectif 24 na 4 po eyebani c'est ata libanda ya mboka kumba mebo baza kolanda biso collectif 24 eyebani na kati ya ba province Congo dalobaka ezali petit continent Congo eza munene tokoki kozana prétention te ke to couvrir ba superficie nyonso tu ya Congo pamba te misolo ezate mboka Congo gouvernement apesaka ba organisation po eza ko sala mosala po na esunga bango misolo te po na fonctionnement
toza kobika na moi ba petit projet ango pe eza pasi mikolo sito encore corona ye nyonso ba prétexte ba partenaire komika misolo eza te économie komi pasi na difficulté ya misolo tokoki kobate ke toza na ba bureau partout kasi toza na ba représentation toza na ba province moso toza na ba point focaux soki nazwi na Lumbashi tozali tokei na Kananga tozali na Goma tozali Bwende tozali Mbandaka tozali toza mwa ba bisike ebele oyo ke toza na ba point focaux na biso toza kosala kasi na ba place oyo toza na ba point focaux te collectif 24 travaille à vase cloté eza na dynamique pe ya société civile et la dynamique on a na collaboration on ekosala te esika biso toza te ba organisation pour collectif 24 eza plateforme esika ba plateforme mosusu ba réseau mosusu eza membre ya collectif 24 bango bazali elingi kobake biso pe tozali parce que organisation on ezali membre ya collectif 24 pe toza kopanza na banza sango oyo yake moto nyonso aza na droit na information esi etamboli mpe esengeli mpe bino mpe bapanzisa yango botambola yango pamba te botambwisa yango pamba te soki boza kotambwisa te moto naloba toujours kozanga koyeba eza liwa ndambo tokolite contre corruption te tokolite contre détournement ya misolo ya l'état te tokolite contre pauvreté te tokodéfendre ba droit de l'homme te ce qui droit d'accès à l'information, ils ont pris na premier planté. Voilà, fini le FAC News. Vous pouvez dire que vous avez information, il y a solo, vous mettez la information à l'Okuta, vous cliquez dans le lien, vous avez information dans l'Okuta, collectif 24, les armes pour la bino, vous avez contact dans Bango, au bas de votre écran, autant sur leur site web. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous étiez nombreux pour le suivre. Bomoko Actu, vous êtes habitués, surtout abonnez-vous et faites abonner vos proches, surtout commentez, car vos commentaires me font du bien. Au revoir, à la prochaine.